Ok. Bonjour, bonjour, peuple congomani. Eza ya bino ndeko masawa. Happy New Year. Bonne année à tout le monde. Tokoti mbula ya sika. Espérons makambu ya sika. Mais kalate na oya se la bino vidéo politique. Pona moni makambu ebele leki awa na ba feti awa na ozonga. Mais lelo nazi mwata muke na osolela lisolo ezoleka na internet ya Mike Kalambai. Mais bonne année, bon peuple congolais tokotala ndenge nini toko biso nyonso tokotia ba pierre na biso na ko continuer ko éveiller conscience pona makambi ya mboka na mbulo ezali koya. OK? Bon, anyway, na banda émission nanga ngena loba naza mingi penzate, mais je suis là pour quelques minutes. J'ai quelques minutes, donc je vais parler un peu sur affaire au namoni zo le kan internet sur ya Mike Kalambai nenge auti ko bash donc lobela mutu mabe mutu akufi. Bon, écoutez, mutu na ndenge na ye, mutu na ndenge na ye. OK? Menga na ngena loba eloko moko, parce que na ngena interpeller soi-disant bana ya Nzambe. Oui. Parce que eloko penza so na ye awa, eza parce que mingi na interpeller bana ya Nzambe. Parce que makambo Mike Kalambai ya sali bino bobenga pona biso bana oyo to soi-disant toza bandimité. Eko le kanango. Oui, pona biso bandimité eko le kanango. Mena eko interpeller bana soi ya diza ya Nzambe na basaleli ya Nzambe parce que bino nde bosa ko boma biso matoi na ba internet. Mosaleli na Nzambe, ne touchez pas à mes oins. Bana ya Nzambe, on dirait bana Nzambe bazaka bana satana bazalaka. Bon, lelo na yeko lobela bino bana ya Nzambe na ba défenseur ya bana ya Nzambe. OK? Mike Kalambai soi-disant mosaleli na Nzambe. OK, nde bobenga kaiti. Mosaleli na Nzambe ponga penza za mosaleli na Nzambe tazalika ka mutu lokola batu nyonso ya mokili. Oyo amonike akoki kobimisa akoki kolizwa na kwanga na ye obie musala na ye na koptea liloba na Nzambe. Soit disant liloba na Nzambe. Liloba Nzambe pe toyebi te ezalaka nini. Parce que Nzambe moko pe na toyoka te esika Nzambe akitaka abandi ko dicter bato alobi ke onde liloba na ngai. Toyoka yango pete. Bato kaka moko boye balamuka kaka mokolo moko boye bazaki inspiré na maloba na bango moko, bakomi na bango ba livre na bango, ba expérience na bango ya vie, ba expérience ba lobaki, ba esi bino kezali liloba na Nzambe. Gloire à Dieu. Kaka yo moko na ba croyance na yo. Menengena lobela muke. Parce que tomoni basale na Nzambe baza ebele soi-disant. Surtout na Congo. Basale na Nzambe. Bino nyonso bozo croire. Basale na Nzambe. Problème ezalite mutu moko ta pexi bino bo croire. Menengeke na loba boy. Basale na Nzambe na bino na banzambe wana. Normalement pour moi, souvent lorsque je regarde na salaka moi estimation, kosa moi estimation lobaka, basale na bino na Nzambe wana bakoki kozala équivalent au biso tobenga kaba life coach. Ça veut dire ba coach ya vie. Oui, parce que lelo so okona ba église na bino wana, eloko moko ya malonga bateka kuna ezalite à part vie ya tous les jours. Les gens là vous parlent de la vie de tous les jours. Parce que pour moi ba koma lokola ba coach ya vie. Donc bazako yebisa bino comment vivre la vie de tous les jours. OK? Bon, si vous voulez, si vous voulez prendre ces gens-là comme vos coachs spirituels, ça c'est autre chose. Mais la plupart de vos coachs spirituels-là, ils ne sont pas non plus spirituels eux-mêmes. Parce que, batumik ba confondre la religion la spiritualité. Oui. Vos coachs-là, soi-disant spirituels, basale na Nzambe, ces gens-là eux-mêmes ne sont même pas spirituels. Parce que na bizaleli na bango, na bosaleli na bango, okoyeba ke bazali na spiritualité te. OK, tozonga. Pona ngai na zoka bango lokola ba life coach. Ba life coach, ça veut dire les gens qui sont en train de vous aider un peu à savoir naviguer dans vos vies de tous les jours. Comment kobete la bido ba masolo ya mabala, ba masolo ya comment gérer surtout masolo ya mabala. Parce que ba yebi ke côté wana nde basi bazalaka na faiblesse, lokola basi ebele, bazana ba compétence te. Ya kofanda na batu, ya kofanda na mabala, ko comprendre mabala, ça veut dire place wana nde il faut bazwa basi.
masolo ekoma kaka kuna ya mabala ya mabala ya mabala. Comment obtenir mobali, comment vivre na mobali, comment gérer pour mobali akimate, comment nde makambo koma na kata église yango wana parce que ba yebi ke ba faiblesse ba mama na ba incompétence ya ba mama place mingi place wana efandeli nde yango wana nde place wana ba yeba ka kozwa bino. Bon, vos coachs de vie là que vous appelez des pasteurs, OK? Coach d'abord azanani. Coach na expliquer bino soki boyebite. Coach azali mutu oyo azana ba capacité ebele. Coach azali mutu azana ba compétence ebele. Coach azali mutu oyo a comprendre tellement vie et a yebi tellement qu'on navigue et que a komi lokola modèle na bino. Comme a komi lokola modèle na bino, bino lokola bozana ba insuffisance. Ba insuffisance ya koyeba ko gérer. Ba insuffisance ya koyeba ko naviguer. Ba insuffisance, ça veut dire il faut bol yo kaka coach pour coach inde il faut te ya bino ke vie ekendaka boye. Vie ba memakango boye. Ba insuffisance na bino mental, spirituel, émotionnel. Ba insuffisance na bino wana yende il faut ayeba nenge nini ya komema bino kolakisa bino koma ko naviguer. Coach musala na ye ezali ya ko apprendre bino comment gérer les conflits. Yes, conflict resolution. Comment gérer les conflits? Comment gérer les petits problèmes, même des conflits de famille. Wanande musala ya coach. Vous comprenez? Moussala ya coach. Coach azali modèle. Un coach, c'est quelqu'un qui est un modèle. Donc, ozo komona ke azali tellement komene vi na ye malamu, yope okoki kolinga komene vi na yo lokola ya ye. Coach azali mutu o ya yebi ko gérer vi na ye. Vi na ye non seulement spirituel, vi na ye physique, vie intellectuelle, vie émotionnelle. Coach ayebi ko gérer biloko wana. Coach azali mutu oyo ayebi ko gérer ba conflit ya famille, conflit à ba camarade, conflit à musala, ayebi ko gérer, ayebi ko résoudre ba conflit. Oui, wanande coach. Ça veut dire que tant yo zali ko kende pas coach, pour coach a salisa yo, oye ba nenge ni ya ko naviguer vie, il faut coach ye moko de bord azala déjà modèle. Coach ayebi nenge ni ba gérer ka ba conflit. Oui, coach ayebi nenge ni ya ko manager ba émotion. Biloko nyonso na mike ya nungu wana, soki mutu alobi kuna abwakeli e jeton, mutu asala ki o mabe, coach ayebi nenge ni ya ko gérer. Coach ayebi biloko wana nyonso. Yangwana coach il faut aya ko lakisa bino comment boye ba ko gérer po boye ba ko naviguer po bobima ba vainqueur lobby. Pourquoi? Parce que ba obstacle wana nyonso ya vie, ba conflit, ba matongi, ba kobwakela na ba jeton, biloko wana nyonso soki bandi ko landana na yango ko atteindre ba goal na yote na vie. Pourquoi? Parce que biloko wana nyonso zaka ba obstacle oyo kiko ya ko telemela yo. Par exemple, il fallait que okoma na point O longa na point A okoma na point B. Na place okoma na point A na okoma na point B. Na nzela wana okuta na ba problème. Okuta na batu baza ko tonga yo. Okuta na batu balinga kayote tout. Coach, il faut apprendre yo comment ko focaliser pour na kolongwa na point A kokoma na point B sans problème. Question que bandi ko zala distrait, oya fingaki, oya tongaki, oya lobaki nanga kutu boy, oya kutu abwakela kinga jeton, oya kutu okokoma esko kendo kite. Parce que na kati ya makambu wana nyonso okiko zwa kanda, okiko zwa colère, okiko perdre contrôle, obundi ko bunda wana oyebi to kotindika mutu akoyi akufi. Alors yo moyo lo wana point A ezate okoma na point B ezalite. Pourquoi? Parce que na kati ya nzela osala kimbeba il faut bakanga yo okende prison o raté vie na yo o raté destin. Voilà nde musala ya ba coach, nde musala ya coach yango wana na vie. Coach ya vie oyo babenga bokoma ko benga lelo basale na nzambe. Musala na bango nde yango wana ya koyeba ko mema bino ko lakisa bino comment sortir de point A à point Z na destination na yo sans ko se mêler na kati ya makambo ebele. Voilà. Lelo voilà ba coach na bino ya vie Mike Kalambai lelo nde na zolobe. Mike Kalambai yemoko soi-disant mokambi mosaleli na nzambe
oyo azali supposé koya kolakisa bino comment naviguer, comment gérer ses sentiments, comment gérer ses émotions, comment gérer sa vie personnelle, comment même gérer sa vie sexuelle, comment kozala même na discipline, comment kokoli sa discipline wana ya vie sexuelle, comment kokoli sa discipline na kati ya babenga wana na kati ya hygiène ya vie ya tous les jours. Ce sont vos coachs là, bangonde bazoya kolakisa bino siko bizaleli mabe. Bandeko, ngana yebisaka batu, boyebi ke ngai pensako, ah non. Oyebi ke batu mingi bakanisa ke, oh non, masawa za arrogante. Je ne suis pas arrogante. Nazali, comment nanga masawa? Comme masawa ça veut dire excellence. Botu na bamushi bakobisa, non, masawa ni koloba nini? Excellence. Comment nangeza excellent? Moi, je ne peux pas me mettre ici, nabanda ko yoka mutolokola Mike Kalambai, ou bien nabanda ko basali na bino ya nzambe wana, ya mabuliri njego ya mitu ezanga tina, alors que naibi ke baza supposé ko za lokola ba coach, ye moko vi na ye ezali, même pas modèle, si mangana kende ko yoka ye, na kende ko yoka ye, tanke ki? Ta vie là ne m'inspire pas. Ngana yoka kamutute vi na inspire kangai te, na ko yoka yo te. Si ta vie ne m'inspire pas, nakoki koyoka yote, nakopesa yo chance kutu te. I will not give you a chance. Mutu lokola Mike Kalambai, mutu azana discipline sexuelle te. Oui, azana discipline sexuelle te na vie na ye. Bino nyonso boyebi via Mike Kalambai ya débauche. Awa na internet. Boyebi via Mike Kalambai. Mutu azana via débauche. Ok? Azana discipline ya iloko moko te. Aye le susu ko sopa masolo na ye awaye ko swana na mutu akufa. Ok? Ça veut dire que azali même pas na ba capacité à contrôler ba émotion na ye. Quelqu'un qui n'est pas capable de contrôler ses émotions. Quelqu'un qui ne connaît pas gérer les conflits. Amisa lili mwana na nzambe aya hotel maliboso abatu kaka po abenga kakombo ya nzambe asimbi bible bandi miswa disant ba mouton baza kolanda ye. Moi je ne peux pas suivre les gens comme ça, ce sont des médiocres. Na okiko landa mutu ya ndenge wana te. Jamais dans ma vie na kolanda médiocre ngama sawa. Jamais. Na boya médiocrité. Jamais na kolanda mutu na vie parce que soit disant aza mukolo na yoka ye kaka parce que aza mukolo na yoka ye kaka parce que aza mosalele na nzambe na yoka ye kaka médiocre na kolanda yote na koyoka yote na kopesa o chance te. Na kopesa o chance te. OK? Voilà les Congolais qui s'embarquent toujours derrière les médiocres dans des sociétés parce que mutunyo solelo a comme ayeba na ye déjà que aoki kozala médiocre nenga lingi mais il s'agit seulement à telema na Bible aloba lisolo ya nzambe batu bakoyoka ye mawa mbala moko mayele ba Congolais disparaître parce que Congolais soko yele kaka Bible opese kaka mutoloba kaka kombo na nzambe mayele na enyo se disparaître akozala susu na sens te ya ko questionner ba vraie question koloba ke mutu aza immoral. Comment est-ce que mutu a côté yanga aza immoral? Est-ce que mutu loka Kalambai a côté yanga masawa? Yebisanga nanu mutu loka Kalambai a côté yanga masawa poate yanga nini yebisanga nanu? Mutu ya désordre, mutu ya débauche a côté yanga ate yanga po yebisanga nini? Ayebisanga ndenge nini balala kabasi na vaseline, ayebisanga ndenge nini Kalambai ko yebisanga nini masawa ngai? Ngana ko ndoka Kalambai parce que kaka simbi Bible. Telanga masolo ya bato. Ye moko Kalambai nenga zali wana. Soit disant mosaleli na nzambe mais azana capacité te ya koyeba ko gérer ba émotion. Siko azote ya bino nini? Azokote ya bino nini? Parce que la plupart de vous bokenda ka epai na bango parce que boza conscient que boza na ba insuffisance. Donc il faut kokende kuna ba rappela ka bino mikolo nyonso ke oh il faut ko sala boye, il faut ko sala boye, il faut ko sala boye, il faut ko sala boye. Ça veut dire que mutu oyo normalement aza supposé kozala akamba bino amema bino na nzela alakisa bino ye moko azana ba insuffisance wana bokenda koyoka mutu lokola Mike Kalambai pour quelle raison? Dites-moi. Yemo kazana ba insuffisance wana. Bino siko bozolanda ye poate ya bino nini? Amema bino wapi? Il ne sait pas gérer les conflits. Soko tali lelo ba église lelo nyonso ya ba église mingi ba église mingi lelo. Tala bandimi ya ba église. Ce sont des gens qui ne savent rien gérer.
Pourquoi est-ce que batu baskenda kana ba église ba bi ko gérer le côté? Tala batu bakenda ke église, botala batu nyoso bakenda ke église. Ce sont les gens de problématiques qui ne savent pas gérer les conflits, qui ne savent rien gérer, qui ne savent pas gérer leur foyer, qui ne savent rien. Ata conflit que tu as famille, conflit à bana, n'engi ko gérer ko gérer ata conflit à yena mobali na ye, ayebite. Même chose avec un homme. Un homme, ba mibali mingi ba koma ko na église, ko yebata azana ba compétence te yako kambalibota na ye. Mobali azana compétence te yako kambalibota na ye. Ayebi ko gérer mwasi te, ayebi ko gérer bana te, ayebi eloko te, mais akenda ka église. Bozomo na te ki da église wana so ko rande bino boko bazoba. De plus les gens vont dans ces choses-là, les gens deviennent plus imbéciles, plus bêtes, ils ne savent plus quoi faire. Batu bayebi ko gérer ba conflit parce que kuna na église biloko ba bisa bino na ba église kaka ezali nini oh eza ba satana famille abandoki famille balingi to avancer ezala kaka bongo boya komona ngai bokomona ndenge na ko réussir bao batela kingai banzel soki ba mabanga na nzela bakomona ndenge na ko réussir ne mais question à réussite ezali te ke bao balingi to réussir ou balingi o réussir. Nobody give a shit about your stupid minable vos vies là de petits vos vies de minables là, personne, nobody give a damn about your life. Oh ba komona nenge na ko réussir nani komona nenge ko réussir vie eza compétition te vie ezali ya yo réussite ezali ya yo ozana besoin to banda koyem ko lobelaka batu mikolo nyonso keo ba komona nenge na ko réussir tala ba oyo ba sekaki ngai tala oyo ba mona kinga nazalaki moto pamba tala non ce n'est pas ça la vie. Coach azana besoin te ya kobanda koyebisa bino ke bo bana komona batu nyonso lokola bakomi ba ennemi ba nyonso bakomi ba obstacle batu balingi to réussir vina omo mofandi kaka mikolo nyonso komi compétition oh bakomona nga ndenge bakomona nga no wana ezali musala ya coach te. Musala ya coach ali akofanda na yo atali a évaluer vie na yo mutu lokola yo. Laisse d'autres gens, laisse tout ça là tranquille tout. Yo moko ba effort nini, ba capacité nini, quelles sont tes compétences? Ozo lingolo ngwana plan A oko na point B. Oko sala nenge nini, oko tia ba effort nenge nini, oko sala ba sacrifice nenge nini. Makambo zale ko linga ko sala ka mikolo nyonso, yo lingi o réussir oko ma quelque part. Okendaka ba boîte, okendaka ba ko sala ba dépenses inutiles. Comment est-ce que toki ko arranger vie na yo comme ça otika ba dépenses inutiles, comme ça on se focaliser na ndenge okokoma na point B. C'est ça un coach. Wana nde coach. Oganyaka combien otiaka na kati ya ba bills, combien dépensaka na ba vie mikolo nyonso ya leja, tout ça est-ce qu'on peut sacrifier ici pour na toyeba kobakisa awa tout ça wana nde coach azate abana koyebisa yoke ozomona soko za ko réussir te en tout cas famille baza koyokela yo zuwa mutu te alingi o réussir et tout mais où sont tes efforts à toi-même où sont tes efforts à toi-même yo musala olingite baninga basala ka moko soki azomona ke ba finance ezokene malamu te azui second job pona ekende ko bakisa pona ayeba ko sala ba projet oyo azanango parce que ozana besoin en finance mais yo olingi ko sala deuxième job te olingi ko sala deuxième boulot te musala kaka kolala kolobaka na ba Facebook kolobaka na ba internet ko swanaka kolexaka batanyo sona ba veillée de prière kolexaka batanyo sona kata ba église kolexaka batanyo sotango baninga na yo baza kende koyeba ndenge nini bakosala ba mois ba formation po bazo ba deuxième job ozali ko pesa non yo lingi bongo te yo lingi ko fandaka osala ke lokote sima okene église pasteur na yo songide coach a renforcer ba buzoba na yo ya koyebisa yo ke ezande famille de famille elingite misumade eza kotala yo te po comme ça yo na ye donc vraiment. Donc depuis bato bakota na ba kambo oyo ba vie batu mingi comme ba vie ba minable yoka ba problème na kati ba famille ngai ya pas longtemps na koma kokoma na Facebook na ngai et puis na lobeki ke ana on a continuer ko renforcer yango nazo sa batu na bino bango ke famille église ya liboso ya vie ya moto eza famille église ya liboso ya vie ya moto ezali famille. Nzambe ayebi pourquoi pesa yo famille.
Parce que na kati ya famille wana, c'est dans cette famille là qu'on apprend à résoudre les problèmes. Parce que obanda ko swana na bande économique nyonso, oui, na kati ya famille wana nde oyebi ko résoudre ba problème. Na kati ya famille, c'est dans la famille on apprend la tolérance, c'est dans la famille on apprend le partage, c'est dans la famille on apprend l'amour, c'est dans la famille on apprend à se tolérer, c'est dans la famille d'abord. Mingi bobuki bomi ba famille, bobuki ba famille bo que servir église. Vous avez vu les Africains aujourd'hui, les structures ya famille ezalaka lisusu te. Po batu ba panza ba famille, ba église azali ko renforcer bino ke ba famille eza batu mabe, batu ya mitema mabe, batu non, nani ngo kosa na mutema mabe te parce que famille nyo c'est ça na problème. Là où se trouvent des gens, à tabozaliba na papa moko, maman moko, il y aura toujours des problèmes. Mais qu'est-ce que la famille fait? La famille, bafani sarabatunase, bosali réunion ya famille. Lorsqu'il n'y avait pas des églises en Afrique là-bas, il n'y avait pas beaucoup de problèmes dans des conflits de famille comme il y en a aujourd'hui. Est-ce que beaucoup au Kangati, bana bandoki? Il n'y en avait pas toutes ces histoires-là. Pourquoi? Parce que les gens, batu babane ko fanda na kati ya famille, ba solo li masolo. Problème ezali nini? Problème ezali ko uta wapi? Nani ezali ko déranger? Qui dérange l'autre? Comme ça, on se parle. On arrange. On sait qu'est-ce qui dérange l'autre, qu'est-ce qui ne dérange pas l'autre. On va résoudre les conflits. Conflict resolution. Toluki n'engeni ya ko résoudre ba conflit na kati ya famille. Mais lelo, est-ce que les choses là se passent encore? Bon, ça n'a pas famille ni lelo et fanda ka bo sali réunion ya famille bo fandi bo sololi, qu'est-ce qui dérange celui-là, qu'est-ce qui dérange celle-là, qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi ceci, to fanda to loba to sili sama kambo nyonso. Nena famille bamande osali boso. Bo fandi bo sololi, mutu alobi makambo na ye, bo sukoli maboko, bo zui mai bo sukoli maboko bobi makambo yo e sili to sili si yango lelo. Mutu na mutu aza satisfait, mutu na mutu aza satisfait na makambo ya lobaki, tout ça. On finit les histoires. Mais aujourd'hui, vos églises là vous encouragent, donc ba famille na bino botika bango musika, bokende ko sala soi-disant, bokoma communauté à église, communauté à église na église on a bokenda ko tonga wana parce que ce sont les gens que vous ne vivez pas avec tous les jours. Yango bokansara que ça va là-bas, ça ne va pas. Lorsque vous vivez avec les gens tous les jours, il y aura toujours des problèmes. Et il faut savoir qu'on mettre sur place, babilo koneti yakoyeba ko résoudre des conflits. Lorsque vous ne savez pas ça, vous n'avez pas ces compétences-là, ça devient problématique. Vous avez quelqu'un comme Mike Kalamba qui ne sait même pas résoudre. Il y a un problème, azana ba capacité te yako gérer ba émotion na ye. Mike Kalamba a la capacité de gérer ma émotion, aye ko sopela bino makambo qui n'a rien à voir avec vous. Boye église ko yoka soit disant le lobana nzambe, Mike Kalamba yaza ko swana na molimo ya mutu akufa. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui ne sait pas, d'abord il ne connaît même pas son rôle na kati ya vie ya bato. Soki bolanda ka ba coach na bino be ba basale na nzambe na bino bomitu na ka ba question o ezali correct. Yo moko fandi boza mutu ya mokili o mituni lobi mutu o nga nazali kolanda oyo soit disant azali père spirituel. Azali ça veut dire azali lokola coach. Aza lokola coach ya vie, aza ko memangai na yeba ndenge nini ya ko vivre, na yeba ndenge nini ya ko vivre na société, na yeba ndenge nini nzambe alingi to vivre, tout ça aza coach. Mutu ona aza soit disant azali ko coachinga, est-ce que yé moko aza exemplaire? Il faut qu'on mette una ba vraie question. Il faut qu'on mette una ba vraie question. Yangwana ba mboka surtout neti ya biso ba Congo et ko kende sika moko te parce que nous sommes tellement toza batu oyo toyebite ko senga excellence. Vous êtes des gens qui ne savent pas demander l'excellence. Et comme vous ne savez pas demander l'excellence, yango wana makambu oyo comme tina ba niveau ya tête ya l'état, là où un peuple qui ne sait pas demander l'excellence. Donc les gens qui viennent à Zako Kambabino, mais ils pensent qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, ils peuvent se comporter comme ils veulent, mais bino bokozala kaka wana parce que boza bazoba na ye, botu na ka ba question te ozali logique, bokozala kaka wana bokondima ka ba bêtise na ye. Parce que vous êtes un peuple qui ne veut pas demander l'excellence. Il faut boza la peuple oyo ebi ko senga excellence. Bolingi boza ba nation fort. Bolingi boza la ba pays ezali fort. Il faut boyeba ko affronta ka batu oyo baza soit disant ba autorité morale, ba autorité na bino ko yeba ko senga ba excellence. Moi, personne ne peut se mettre devant moi comme ça, na ba buzo ba yandenge wana, nga pena continuer kaka kolanda ye. Non!
Hein? Nakolanda yo te. Parce que ça médiocre. Esika moko ko memanga ezalite, soko za mutu ya médiocre, esika moko ko memanga ezalite, et loko moko ko lakisa nga ya malonga na vie ezalite. Moi j'aime l'excellence. Na soki il faut na landa yo, il faut na mona ki ozali vraiment mutu moko ya excellence et que na yebi ki na ko apprendre une ou deux choses de toi qui va m'apporter quelque chose dans la kati ya vie na ngai. Mike Alambai azali tala bino moko bato bozoko benga lelo bakambi na nzambe soki bakambi na nzambe na Congo. La plupart de ces gens baza ba immoraux sexuels. Oui, baza ba immoraux sexuels. Ça veut dire yemoko d'abord aza na capacité te ya kokonza vie na ye sexuel. Aza na capacité wana te. Ayebi ko se discipliner sexuellement. Ayebi te. Et la majorité des hommes congolais qui sont soit disant bakambi ya nzambe, bangonyo so bazali ndenge wana. Siko yo ngai masawa, oya kote ya ngai nini? Parce que la plupart ya ba mibali par exemple, ou bien na basi ya lelo kutu to makambi ya bataza bimaki atomonaki. Batu mingi lelo baza na kati ya ba débauche sexuelle. Baza na kati ya vagabondage sexuel. Si quand on besoin de koluka ba coach, bato il faut ba aider bino ko sa sortir na makambu ya ndenge wana ya débauche, ba immoralité, ba biloko ya ndenge wana ya vie. Ba ngone il faut ba kamba bino. Il faut yebisa yo ke vie ezali boye na boye. Mutu akiko zala omoni boye, omoni mutu o désiré ye, olingi mais il faut oyeba ko se discipliner, koyeba par exemple oza peut-être oza na mutu déjà na vie, o se discipliner, oyebi ko oza na engagement na wana il faut respecter yango. Apprenez aux gens comment vivre, comment naviguer. Binomoko soit disant sale na nzambe bozali batu ya désordre sexuel. Siko nini yango boteaka na ba église wana, nini yango boteaka na église. Majorité ya ba pasteur congolais bazali batu ya débauche sexuelle. Et loko nini bate ya kabino kuna. Hein? Bino ba mama bokendaka kuna po boko ka mibali na bino te, mibali boye, mobali akimaki, mobali abimena mwasi mososo, mobali abali mwasi mososo etu. Ozokende ko sola makambu wana, ubi ozokende ko lela makambu na yo wana epa ya pasteur oye moko azali na azana kati ya débauche sexuelle. Ça veut dire yene modèle ya mibali na bino. Yende modèle ya mibali na bino yende asokola sa mibali na bino vie ezalaka ndenge nini ko baba vivre ka ye mais yo za na même problème wana na ndako. Tala ba pasteur na bino ba congolais, la plupart ya ba pasteur na bino ya ba congolais baza na discipline ya hygiène ya vie te. Discipline ya hygiène ya vie baza na ngote. Bazali batu ya nazoloba kaka ezate poske nazoko critiquer bino na oloba na bino kaka bongo nga nako kamba batu te na mibenga mama pasteur nga moko naza na hygiène ya vie te. Hygiène ya vie ça veut dire quoi? Parce que Bible yango moko elobi ke nzoto na yo ezali temple, n'est-ce pas? Bamone batengisa bino ba Bible wana no. Bible elobi ke nzoto na yo ezali temple. Temple linkoloba nini? Temple linkoloba ke place oyo nzambe afandaka. Temple nzambe afandaka eza église te. Temple sika nzambe afandaka ezali nzoto na yo. Ça veut dire il faut nzoto na yo tout le temps nzambe akuta yango ezali place moko ya bien, place oyo nzambe akuko kolinga kofanda. Nana ngo alinga koya kofanda na ndako salite. Nana walinga koya kofanda ndako salite. Mutu te. Na walinga akende libanda zonga na kata ndako kutanda ku désordre afanda na kata salite. Nenge lelo moni okomi komona nenge ba congolais bakomi ko vivre na kati ya pays ya salite. Ça veut dire que soki moni mutu azo kofanda na place ya salite, ça veut dire que place wana ya salite ezali ko représenter état d'âme na ye. État d'âme na ye ezali place et comme salite. C'est ça la vérité des choses. Soko moni mutu andimi kofanda kana kati ya salite, ça veut dire que il faut ko évaluer place wana ye andimi kofanda wana ya salite ezali même level na état d'âme na ye. État d'âme na ye eza na place moko ya mbindo ya salite, yango andimi kofanda na place ya salite. Nzambe alobi na Bible o ba pasteur na bino ba lakisaka bino. Nzambe alobi na Bible ke
Nzoto na yo nde temple na ye. Nzoto na yo nde temple na ye. Vos pasteurs eux-mêmes ne sont même pas exemplaires de ce que je suis en train de dire. Talaba état physique santé ya ba pasteur na bino. Bo talaba état physique santé ya pasteur na bino. Est-ce que bato na baza bato ba yebi nzambe? État physique santé ya ba pasteur na bino ezali cadavere. Bomona kabango nenge bazali. Ba pasteur mususu kuna na mona katina ba Lubumbashi kuna ba koka susu kotela na bakiti te ba fanda kaka ko fanda pasteur donc aza ko loba aza ko ronfle soka mungu aza ko bima yawa donc soka bimi wana akeko lia donc pasteur wana ye ate ya kabino ayebite ke Bible lobi ke nzoto na yo ezali temple ya Nzambe. Ça veut dire tu ne peux pas non plus mettre n'importe quoi dans ton corps. Est-ce que ma pasteur na bino na bayebi yangote? Bayebi yangote, mais musala balingi baya kote ya bino. Pasteur ayebite ke bilia nzoto mabe. Donc manque ya hygiène ya vie et ya na ba maladie. Ayebi yangote, pasteur ayebi yango. Mais va passer na bino musala kokosa bino yemoko azana manque ya hygiène ya vie. Ça veut dire yemoko ninga fandi wana na nzoto na yena mbindo. Satan afandi na kati ya nzoto na ye parce que Satan afanda kesika salité ezali. Nzambe alobi ke on ne peut pas nzoto na biso ezali temple na ye. Ça veut dire que soki tozali ko lia bilialia tokozala na ba maladie ebele. Nzambe akiko fanda place ya bosoto te. Ba passer na bino ba yebisa bino yangote. Ba ko yebisa bino yangote. Bakoshi na bino ya vinde bango wana. Bakotika bino boss bango de ba modèle na bino yo peta mona sango azako soki pasteur alia kazalaka munene azala a santé mabe yo pe olingi o lokola pasteur. Tango okoma lokola pasteur obeli ye bino bobandi susu kwa na église lisusu ko lukali susu Nzambe abiki sabino Nzambe lobini ni pona santé na ngai Nzambe lobini ni pona santé na ngai Nzambe yomoko lo Nzambe depuis nazako melakisi Nzambe lobini ni pona santé na ngai. Ça, ce sont vos coachs. Wana de ba coach na bino ya vie. Ce sont les gens qui sont en train de vous parler que vie na bino comme meilleure. Vos coachs là des églises là ne vous parlent pas de l'hygiène de vie. Ba comme ça bino te hygiène ya vie. Hygiène ya vie n'engene zali ko contribuer na ba vie na bino ebeba. Ba papa o bazana ba hygiène ya mabe ya vie. Vie sexuelle ebebaka. So vie sexuelle ebebi vie ya libale ko kufa. Pasteur yebisa sikoyo bandimi na yo makambuana nyonso okoyebisa bangote parce que yomoko pasteur ozali na discipline na hygiène ya vie ya malonga te. Donc yomoko ozali na no ignorant. Siko ngai masawa mutu na sala ka sport. Ngai masawa mutu na liaka n'importe quoi te parce que na yebike nzoto na ngande temple ya Nzambe. Na yebike Nzambe afanda kana nzoto. Na yebike je ne peux pas mettre ceci cela. Na okiko vivre vie ya débauche te, ya immoralité te, vie sexuellement immoralité te na okiko vivre yangote parce que na yebike nzoto na ngande temple ya Nzambe. Ça veut dire Nzambe il faut yako soka il faut Nzambe ya afanda kana na nzoto na ngande nzoto na ngande faut être la propre. OK? Ngasiko masamu tunayebi ndenge wana et puis na pratika kayango simana kende ko yoka pasteur moko boye afandi kuna liboso naza ko mona ye vraiment ndenge physique na yeza malonga te ndenge azali ko respirer za malonga te ndenge ni aza aliaka eza malonga te ndenge nini azali ko vivre vie na yeza malonga te ngama sawa na kende ko yoka mutu ya ndenge wana atabi yoka non Atabi yoka. Moi, je demande l'excellence. C'est ça. Devise nangeza vie ezalaka nengwana. Ngana senga ka excellence. Soki excellence ezalite nakoyoka yote, nakolada yote, nakokipe yote, eloko moko te. Pour moi, c'est comme si tu n'existes même pas. Yes. Ba pasteur wana tango boyaka kuna na ba église wana ba mona kateke la plupart na bino bozana ba santé ya malonga te à cause ya manque ya discipline ya hygiène ya vie ba mona kango te si ba mona kango bate ya kabino nini eloko te
Parce qu'ils n'ont rien à vous apporter. Ce sont des gens, des ignorants qui n'ont pas de compétences. Bazan et l'autre, mon côté, à part que sabino kaka, liloba na nzambe, nzambe alobi boye, shakalaka boubou. Parce que pour un Congolais, lorsque tu viens dire des histoires de nzambe alobi, shakalaka boubou, aussi bible, akoyoka yo, akolanda yo, ti nasuka ti okono, okotis, ba passer ebele ba memi bandimi na mabulu. Ba passer ebele bandimi ba memi bandimi na liwa na mabulu. Parce que oza coach ya mutu ya vie. Oza coach ya mutu ya vie. Oza komona mutu angonenge hygiène na ye ya vie eza malonga te. Mais yo ofandeli wana ka shakalaka bubu, shakalaka bobobo, ala shakalaka shakalaka. Oulie o kambaye, o expliquer hygiène ya vie. O expliquer pourquoi il faut azala na hygiène ya malamu ya vie. Pona te ekene komema ye na liwa te. Passer ofandeli ashakalaka bobobo, ashakalaka zobobo, nzambe alobi bana Israël balongwaka kuna, ba memaka boy bazongaka boy ba mamaka boy ba mataka boy. Ndema kamuna bina ngwana batu boyoka kabango wana. Les incompétents, les inconscients comme vous. Ndema batu bokenda koyoka bango wana. Ba coach ya vie. Yo ozana ba problème na bandeko, ozana problème na musala, ozana ba problème na ba camarade, ozana problème na kati ya foyer. Ou lié pasteur a aidé yo, ko apprendre yo. Qu'est-ce que ça veut dire conflict resolution? Comment est-ce qu'on règle les conflits? Selon circonstances, selon environnement, selon pasteur a yebi angote. Pasteur yende azoko zokutu mafuta, azoko essence, azoko sopangoli kola ba pétrole na yo parce que batu yo basaka na église baza batu moko baza na arrogance ya makasi mutu batu bakenda ka église omona ki batu wana baza na difficulté ko senga pardon basenga pardon te alors que église il faut apprendre bino ko zala humble okoki ko luka ko résoudre problème te na mutu makasi jamais. So oza na problème surtout na kata ba famille avec les amis, il faut qu'on zala humble. Koyeba komi kitisa ndeko na yebite on dirait tozoyo kanate on dirait problème ezali peut-être nga na yebite est-ce que okiko ya luka mukolo obenga ngai comme ça to solo le kambwango. Ce ndeko wana bengi yote soka surtout soka za na kata famille soka bengi yote luka mukolo mususu ndeko nazako zela yo appel na yo bon na boy ko forcer na boy ko pousser yo mais tala mukolo ezali benga ngai ou bien yaka to solola to luka ninge ya ko résoudre problème wana. Mais batu baskenda ka église bazalina bazana arrogance moko baza batu moko église comme ça bango tetu lisusu makasi. Pourquoi parce que église et ça bango ke avec Dieu ba ennemi nyoso bakokweya avec Dieu ba ennemi batu tala batu église ningi bazaka ba conflit ebele na batu nyoso mokili parce que ce sont les gens qui ne comprennent pas que vie à tous les jours les aka vie à conflit et que il faut aussi savoir que zana ba capacité ya koyeba ko gérer ba conflit ya ko régler ba conflit. Muto église jamais ko senga ko pardon. Muto église asenga mutu pardon te. Po ya ebi ka sala ka mutu mabe te. Ye kaka nde basala ka mabe. Ye kaka nde baza ko mona mutu mabe. Ye kaka nde ba obwa kela mabanga. Ye kaka nde alingi lokola il faut réussir. Lokola za na étoile. Il faut kaka batu nyonso baza ko lukala ye kaka mabe. Muto église asenga ka pardon te. Votre église va s'engager pardon te, alors que normalement, c'est ce que vos coachs là de vie devaient vous apprendre. À savoir, à savoir, boy bakozala batu moko, boza humble. Oui. C'est ça les églises là doivent vous apprendre. Tala mai kalamba ikuna. Yemo kabi ko gérer conflit. Aye abandi ko swana batu moko bayibi ko swana batu église nana mona batu balingi ko swana te batu ya ba problème batu ya mindondo batu ya kotuna nana ba téléphone ya ko samba ya ko fing nana mona batu lokola batu wana te. Moi j'ai fréquenté les églises avant, je connais de quoi je parle. Ce sont les gens ya mindondo, batu ya ba problème, batu ya ba rando, batu ya rancune, batu bazana bolingo te, batu ya église. Qui est en train de renforcer ce genre de comportement? Ce sont les églises. Ce sont vos églises qui sont derrière. C'est parce que ce n'est pas possible que Bokenaka église, mais Bozalaka kamite mama benenge bozali.
Ce n'est pas possible. Ça veut dire que l'église, on est aussi à la moussala à malonga, et ezali ko échouer. L'église ne savent pas comment comment apprendre les bino, comment gérer vie à tous les jours. Ils ne savent pas. Mike Kalamba yazoko ya oswanaka na mowe. Ngana lobi boye Mike Kalamba tol banana makamya Mike Kalamba. Tol ba vérité sur Mike Kalamba. Oh yeah, soki atieli mabolongo na se. Bato église yo makambalinga ko yo makambe mabolongo. Yo zana mabolongo yo kasi bato musuba na mabolongo te. Ya zana mabolongo ya bite ke bato musuba na mabolongo. Mabolongo ya bino ya bonzambe wana ya lokuta wana pasteur ya vaseline mabolongo na wana nzambe ayokaka menzambe na bino soka yoka bato kwa Mike Kalamba nzambe na za aventurier ko ça no ba vérité ngana ko kendo yoka na ko no sambela nzambe moko te na Mike Kalamba jamais soki nazo ke na église ya Mike Kalamba ça veut dire que nazo croire nzambe oyo asala Mike Kalamba ndenga zali wana mutu ya débauche. Ça veut dire que nzambe wana non na ko croire nzambe ya église ya Mike Kalamba jamais. Parce que Nzambe existe, il fallait changer na Mike Kalamba, akoma na modèle, akoma modèle, ayeba ko apprendre ba jeune garçon, ndenge nini ya ko stabiliser ba vie na bango, ndenge nini. Azana mabolongo, yeso ka bandiko lela yo ba mabolongo na ya tie na se, okolia pau. Mike Kalamba, boy sa Mike Kalamba pour son information, akoko sakaba tu oyo bazo ba ona balanda kana ba église na wana ndakokosa. Mike Kalamba kokosa kaka bazo. Donc d'abord mutu d'abord akenda alonganda kuna yake na église ya Mike Kalamba. Ndenge nini ça c'est comment? Comment ça? Mike Kalamba itango yene enfa sheria nzambe. Po yeso katie mabolongo na se olia pao. Po ye apesa ka nzambe instruction longola moto na vie. Po yeso katie mabolongo na ye na se olia pao. Mike Kalamba longola nanu Peniel. Parce que mutu moko ta sambousi na vie okoleka Peniel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a ridiculisé sur cette terre comme Peniel t'a ridiculisé Mike Kalamba? Soki nzambe ayoka yo Mike nde atinda yo toko ndokobala na kata famille Peniel famille batama boma bango nyonso ta Peniel azana 15 ans juge atia bango nyonso na kati kokoko na shrink baki no bona bas psychiatrist parce que famille Peniel na Peniel bango nyonso mitu esala kamala moté Peniel avec 15 ans juge atia bango nyonso baki ne pas shrink. Yo loko za mwana nzambe tellement soko tie mabolongo na se nzambe ayoka kayo mais nzambe la kisa ki yo teke direction ozoko ndokota na famille batama boma Mike Kalamba boni kokosa mokili boy comme Mike Kalamba yo za enfa sheria nzambe il fallait nzambe a prévenir yo ke place ono zali ko kene okote za mabe nenga te Mike Kalamba mais nzambe atinda ki otio ko ndokote pa ya bam e pa batama boma oko bala na kata famille matama boma na papa na mama na bana na mwaso ke ndoko bala bangonyo so batia mitu ezika bakenda komona ba shrink ye moko Peniel amela kakisi ya ba dépression parce que dépression na eza tellement mabe amela nzambe la kisaka yote ki place na ozokende kolona Mike Kalamba parce que place okenda ki on place okende kolona okenda kolona ba fruit na yo bana na yo ba bota mi pa Peniel ya mama ya liboma Mike nzambe la kisaka yote ke bana na yo ba fruit na yo bilona na yo zali kolona lobi kolona ngwe pa ya mwasi yo ya boite nzambe la kisaka yo ngote po tia kama bolongo na se mais fallait que nzambe épargne yo na makambo ya Peniel owe bota na mwasi ya liboma Mike Kalamba oboti na mwasi ya liboma si mwasi yango ati liboma kaka efanda bongo te aya lobi on internet mutu asambwisa yo koleka Peniel na mokili azali aya lobi ba bêtise a parede bana na yo en internet parede bango likola ko senga ka bambongo kokosa ka biso ba maladie kili ya bana asengi batu bambongo ba pesi ba mbongo ya bana nzoka ne mama mpo ya irresponsable afana na ete lisusu akeko za susu film porno ayeko mamika yo lisusu likolo paya na Facebook film ya porno bana na yo ti bakokoma ba mikolo bakozala traumatiser vie na bango parce que ba masa na bango bakozala na mutakala mama na bango ninga zali ko sala porno na internet ba wando ko la sabon na école tango ba komi mikolo we saw your mom on a vu votre maman regarde ce qu'elle était en train de faire Mike Kalamba nzamba la kasaka onyoso wana te ke bana ba ko sala ba traumatiser à vie est-ce que ozoko ne kolona eza malamu te parce que tala maka mwasa ko sala yo nzamba la kisaka yo ngote yo za enfa chérie nzambe
Yo za enfant chéri ya nzambe Mike Kalambay. Boyeba aka kozwa kaka, boyeba aka ki muscle na bino wana ya kinzambe na bato baza faible koleka bino. Damukuta akufi deja. Lokola za akufi aza faible. Yene ifo ya kuatakaka na internet. Yondo ebi kotia mabolongo na se parce que soko tie mabolongo na yo na se nzambe kolesa batu pao. Sengela na no peniel na no pao. Parce que on peniel akola kisa na dans les jours à venir. Ezana no ya minene. Ba no baza même pas na plus ya 10 ans. Je crois que moi na liboso na fois ça peut-être na 9 ans. Oya landai wana koza peut-être na soki na 5 ans. Tamba na bakola, tamba ninge tozalia wati, tamba tozoko kola. Po, ba filme penela kola kisa yona bana na yona kata mondo yo. Ekozala ya mabe makasi. Po na ko evite makambuana nyonso. Parce que bana na yo deja, traumatisme, yo moko deja Mike. Traumatisme ya penelo vivra deja. Bana na yo siko ya mike wana traumatisme bako vivre na mama ya modele lokola ya penel. Mama ya ba porno. Tia mabolongo na se, Mike, tia mabolongo na se. Nzambe allié sa peniel pau. Comme ça, peniel a évité bino, shame, shame, misusu zali koya na vie. A évité bino yango. Mike, tia mabolongo na se, pona peniel. Yo kwa nzambe alinga yo makasi. Soko tia mabolongo na se. Tout ce que, baonyo subandeko bundisa yo, biloko na nyo subakolia pau. Mutu ako sambuisa yo. Et puis ako continue ko sambuisa yo na mokili oyo, koleka penel azalite. Donc yo lokolo za enfant chéri, banda ko tiaka deja mabolongo lelo pona penel deja to yebite soki nzambe, yipo yo lbike nzambe alesa kabatu ba pau pona yo. Nzambe alesa nano penel, a éviter bino, ba scandale yo zali koya dans le futur. Parce que penel nenga zali wana, aza déterminé ko lakso ba scandale. Non seulement yo Mike penela kolakisa ba scandale akolakisa na bana na yo long génération ya bana génération na yo ndenge ezali ko yabo ezali foutu parce que bana mama lokola penel ba muscle na yo bimiseli damukuta si akufi damukuta azali faible. Yo Mike, yo kwa nzambe alingaka yo tellement alakisa ko tek ba bêtise oyo ya zawadi ezali ko ya. Alakisa ko tek zawadi ko ya ko filmer yo. Alakisa ko yango te. Pasteur ya lokuta. Aventurier de carrière. Un immoral. Pasteur ya lokuta yo kaka pasteur ya lokuta immoral abatami nakati ya donc nakati ya poso ya meme nzoka dazali lu pasteur ya mabuliri njegu ozwi mwana batu zawadi mwana batu zawadi ayeko luka soki featuring soki ko yemba soki nini olali mwana batu obebi olingi obesa libala na ye libala Mike zawadi nde a exposer yo basi combien ba église wana be ba sœur rebelle wana ou bien basi ya batu combien basi ya ba frère wana bayaka na église wana combien yo lala déjà. Ezaka parce que zawadi exposé yo, zawadi nde exposé yo. Mais oyo sala kana mukongo ya batu mususu na entourage ya ba master na yo, toutes ces choses là. Tant Koffi Olomide azoko lobabi ke yo soko moni lola yepe fois mona lola. Mais Koffi sala ba bêtise teneti yo ya yo Mike. Ya bino bomba na kapasi bokosa na kal micro soko sala ba bêtise oyeli biso libakata ya livre ya Nzambe awa. Yo Koffi asa na raison. Yo leki Koffi Olomide na bosoto. Yo leki Koffi Olomide na bosoto. O mwata Koffi Olomide asala kamwa lobike na mobali na salaki. Me yo sikoyo kosa na kao mwana ya Nzambe. Azako mema bapate. Musale na Nzambe. Azaliko mema bapate. Zawadi yo wana ye na musala olali mwana batu. Pasteur mon bafanda kaba vaseline na ndaku likola kolala kabasi ya batu likola kolala kaba na batu pasteur immoral pasteur azana contrôle la libido te pasteur azana contrôle la vie sexuelle te pasteur azana contrôle te soi-disant pasteur yone il faut okumba batu ya église o apprendre bango nenge nini ko famille il faut vivre ensemble nenge nini mwasi il faut respecter mobali na ye nenge nini mobali il faut respecter mwasi nenge nini mwasi il faut se conduire vis-à-vis na moralité ya sexualité même na kati ya libala na ye yo moko ndo zali ko zo ba famille ono zali ko panza Mike
ba famille na kata église baza ko luka lisungi po ba yebite skani ba kokende ba yebite ni ba kono solana nani yo zo avantage ya ba famille wana oza kolala basi ya bato zawadi ya exemple Mike Kalambai ozwi mwana bato olali zawadi mwasi marié yo yebi bien que mwana nazali marié obi ke zawadi aza marié mère de 4 enfants. Si on yota mozo kolala zawadi wana oyeba ite ke so mobali na yeba ko boya ye so mobali na aboye Mike ça veut dire obomi foyer abato obomi foyer abato pourquoi parce que o trouble mobali wana trouble vie ya mobali wana akotika na bana na peut-être maman azane bi violer la maman okende bitambola tambola papa kotika na bana ye moko akomi mitelengano lelo kende ko luka libala wa mabe so azwi libala koto oyo bana na yeba okende ko souffrir maman asika ya ko beta bango tout ça oyite ko obomi foyer Mike Kalambai yo za soi-disant mokengeli na pate oza mokengeli na pate ozi famille ya moninga otie yango en danger olongolo la mama ya libota olongola ye pembeni ya bana na ye likolo ya bosoto na yo mokengeli na mpate oboma foyer ya bato ubio ko bako futi sabatu nyonso lokola yo mwasi na yo kendo ko bala o nzambe apesa ko vision teke ozoka ko bala place ya mabe siko lokola yo bala ki place ya mabe donc yo na église ono tikali siko obo makaba foyer batu mususu binyo nyonso botika la ndenge moko botika la égal lokola ba no bazanga mama ya responsable obo mape olala kabasi nyonso ba église bana mususu pe église nyonso ba telengana bazanga ba mama Mike Kalambai nde vision no ya mwana vision ya mwana Nzambe apesa ki yo soit disant mission pona oyeba ko encadrer ba famille ou bien ba ko panza ba famille Mike Nzambe apesa ki yo mission soit disant mokengeli na pate mo sale na Nzambe apesa ki yo mission wana pona koyeba ko mende ba famille etika l'ensemble pour la survie à bana ou bien Nzambe apesa ki yo mission oya ko panza ba famille satana oza mil ndamukuta za na raison Mike Kalambai oza na misala ya mabe un pasteur qui se comporte comme ça dans l'église ozo ko lala kabasi ya batu pona mabala na bango e panzana bana ba telengana batika la ba voyou parce que ceux qui ont déstabilisé maman so déstabiliser maman déstabiliser foyer mobimba Jardin de Dé zaka déstabiliser na evati pona kata jardin de Dé wana tangu nyoka yaka amona kateke mobile azalaka wana si amona ke mobile azalaka wana amona ka Eva amona ka Adam mais pourquoi nyoka asolola ka na Adam te pourquoi nyoka a cibla ki Eva parce que dans toute société dans toute famille si vous voulez déstabiliser une société on cible la femme. Si on veut déstabiliser un foyer, on cible la femme. Si on veut déstabiliser Mobali, on cible sa femme. Si vous voulez déstabiliser les enfants, on cible leur maman. Yode Satan apenda ya jardin, oyoko kosa biso, ozali mokengeli na pate, po kota na kate beglizi, o cibla kabasi, pona obebi sa société, Mike Kalambai. Obebi sa ba foyer. On déstabilise mibali, likola kola la basi na bango. Lorsque vous déstabilisez, non, vous déstabilisez tout le monde. Papa a la capacité, maman a nango pour la bana na ye. Un père n'a pas ce genre de capacité-là. Vous déstabilisez un homme parce que vous avez couché avec sa femme. Vous déstabilisez ces foyers-là parce que maman a okoma kaka yeye mutu likolo kolandaka kobimaka kozongaka foyer ko za déstabiliser o déstabiliser bana parce que bana oyo maman na bango afande la kala bango lisusu teza lokola maki so maman telemeli maki poli n'est-ce pas o déstabiliser maman atika ko se concentrer na bana na ye abana ko se concentrer na makamuno ya vaseline comme ça éducation ya bana beba éducation bana tango ko beba bana bakomi ba satana bakomi ba démon parce que des enfants qui n'ont pas une mère ça devient des enfants démons. Vous connaissez l'histoire de Lilith comme bino bozaka bat botanga ba Bible boye ba histoire mususu te bokene aller apprendre l'histoire de Lilith la première femme d'Adam. Qu'est-ce qui s'est passé lorsque Lilith fait partie? Lorsque Lilith fait partie, ces 100 enfants avec Adam sont tous devenus des sorciers. Qu'est-ce qu'on appelle l'enfant sorcier?
En face sorcier zali mwana oyo azana guidance te, azana discipline te, azana bolingo ya mama te, azalaki na mama te oyo agidaki na vie, aokoma mwana balabala, aokoma shege, aokoma mwana mabe. Donc yo mai kalamba inde wana nde mission na yo nzambe apesa ki yo na église koloba kutu te kokosa kutu te parce que exemple ezali on t'a exposé par zawadi nde mosala na yo ya église yango wana kokende ko déstabiliser ba foyer kolalaka basi ya bato kolalaka ba mama bato kolinga ko déstabiliser ba mama balongwa na kata ba foyer bana na bango ba beba lokola ndenge ya yo mwasi ya na yo Jezabel wana ya Peniel akimi atiki yo lio bana sima yo monike o lokola nga batikelinga bana nga baza déstabiliser na ko déstabiliser ba foyer nyonso Michael Ambaye oza misala mabe makasi Ozana misala mabe makasi Damokuta a raison de tout ce qu'il a dit. Damokuta avait raison. Ozana misala ya mabe makasi. Ce n'est pas possible que oroki kozana misala oyo tozali ko mona oba exposer na Facebook awa. Ti lelo batu bazali ko kola kaka ke ozali mosala na nzambe. Ozali satan, ozali nyoka na kati ya jardin. Michael Ambaye. Ozana misala mabe makasi. Misala mabe makasi. Bilo kanisa misala mabe ça veut dire quoi? So ibalobi ke oh ba mona ki kuna soki na lodge akenda ki kuna po ba initier ye akoma jeunesse ba kanisa na misala mabe ya koleka oh yo sali na ba église wana eleki makambo yo sali batu na ba église wana eleki makambo okena ya soki ba frama so ba kenda na ba lodge ça n'a rien à voir. Hein? Ça n'a rien à voir. Ozana misala mabe makasi Mike Kalambai. Ozana misala mabe makasi. Yo soko moni lola, batu nyonso bakomona lola. Kofiolo milepe akomona lola, batu nyonso bakomona lola. Donc peuple congolais, zala na mayele. Kozala peuple moko boete o exige ka excellence te. Un peuple qui n'exige pas l'excellence. Mutu nyonso ki koyaka liboso congolais parce qu'il y a na maloba je ne sais pas, ya nzambe, beaucoup tout n'a même pas référence na ye, beaucoup tout n'a même pas tala na Amérique a po bazona musala ou bien pona oya ko linga ko tel maliboso ba to ba na ko sala ba conférence n'importe quoi les gens veulent savoir sur qui tu es sur ta vie personnelle même. Les gens veulent savoir so za muta ba débauche ba koyoka yote so za na mutu ya moralité ya muke ba koyoka yote so za mutu ya ba désordre ya vie ba koyoka yote parce qu'il y a rien que tu es en train de montrer aux gens. Pour être la capable de koyoka yo, vous devez exiger l'excellence. Lorsque un Congolais va commencer à exiger l'excellence, bokomo na ti na mutu ya l'État, excellence e kokoma. Pourquoi? Parce que ba kambina bino bakoyeba ke batu oyo bandimaka balingaka ba bullshit te. Batu oyo bako ndimelanga te na tele balboso na bango na banda ko expliquer bango n'importe quoi te alors que naza na vie ya mabe. Mais si ti lelo Congo ezali ko bongate, pourquoi? Parce que mutu nyonso ayebi ke akosala bino mabe ndenga lingi. Akoki ko vivre vie moko exemplaire te. Akoki ko sala nyonso ya lingi, melobi akoyali boso ba Congolais ayeka ka omoni ngai nasina bongoli motema nakomi ko sambela tala ngai. Yaya, I'm sorry. Ngaso na yebi ko zali na vie ya mabe. Ata osinga ke obonga ki motema yaka to sola makamususu me ko kubanda ko bisangai te ke kote ya ngai ekomata boy te kosambela na wana koma kosambela ezali parce que tu as reconnu yo moko zana ba insuffisance et que ozu contrôle po oyo ba ko se contrôler yo moko yaka ko bisanga ndengwa na koyoka yo yebisanga binanga yaya omoni ngana yazali awa. En tout cas, discipline côté sexualité, nazalaka nango te. Nga discipline côté masanga, côté boye nazalaka nango te. Yango moni ngai nakoma nakati ya losambo. Losambo za lokola batu mingi basala keza yoga. Donc nakati ya méditation. Okoma ko se rappeler yo moko kolinga koyeba ningi ne kotambola tout ça soko ndio o dérouter muke o mise en sur moko na kati ya conscience oyeba kotambola parce que tu as reconnu que ozana ba faiblesse wana. Lorsque tu as reconnu que ozana ba faiblesse wana oyebe ningi ne komitia na kati ya programme oye kokumba yo e kosalisa yo pona oyeba koyeba kotambusa vie na yo.
me yo koya te bana kote yango bana ko bananga ko masawa sambela nzambe zalaboye mataki nga moko ndenge nazali awa naza na discipline ya vie sexuelle. OK? Oui, naza na discipline ya vie ya moralité. Oui. Siko ngai ndenge nazali awa nga moko naza na discipline ya vie ya moralité, naza na discipline ya vie sexuelle, nakende woka Mike Kalambai ebandi ndenge ni. Ebandi ndenge nini? Nga moko ndenge nazali awa naza na vie ya discipline ya hygiène ya vie. Je ne mange pas n'importe quoi et je ne bois pas n'importe quoi. Pona yebi ke nzoto nange zali temple ya Nzambe. Je fais du sport, je bois beaucoup d'eau, j'essaie un peu de me limiter. Nini yango na kotia na nzoto nanga, nini yango na kotia na nzoto nanga ite. Simana kana kolanda ba pasteur na bino na mona ka bazo kolala na ba stage, bazana ba santé médiocre, na kende ko yoka yepo akoyebisa ngai nini. Akoyebisa ngai nini? Yebisa ngana, nini? Aza exemplaire te na vie nanga. Aza exemplaire te. So il faut na landa pasteur parce que na considère ba pasteur na bino comme ba coach ya vie. Il faut na mona ke yemoko azali ko vivre makambu oyo azali ko teanga. Lui-même il est en train de vivre ça. Il faut nga moko pena zala inspirer. Ye bisanga itekeo, tala na vivre akaboye, te regarde comment je gère mes émotions, regarde comment je gère les problèmes, regarde comment je gère ma famille. Nga moko na mona ngo. Nga moko na excusez-moi, na soko mona ye ndenge nini agera ka famille. Est-ce que aza mama ya libota agera ka libota na ndenge nini? Oui, oza mama ya libota. Na linko mona ndenge na agera ka libota na yo. Na nko mona ndenge no gera ka mobile na yo, na nko mona ndenge no gera ka foyer na yo, na nko mona ndenge no gera ka bana na yo. Koya ko bisanga te liloba na Nzambe, ko bisanga liloba na Nzambe te, mobile no pesa ka respecter, oza impoli de naissance, lelo ti lobi. Moi c'est moko ya impoli, une femme qui ne sait pas parler à son homme. Une femme qui ne sait pas gérer son homme, une femme qui ne connaît même pas comment gérer l'alimentation de son homme. Oza médiocre, lelo ti lobi. Si matokuta na place moko na lingomba moko boye, place moko ya kaka ya communauté, olingo ya kolakisanga yondo yebi Bible, yondo yebi loba na Nzambe. Oza impoli de naissance, ponga na yebi yo na kata communauté, oza laka impoli, o respecta ka mobilité, oza mwasi moko sans manière. Oza mwasi moko sans manière. Mwasi moko ya koswana awa, koswana kuna lobi, koyokisa mobali na yo soni na ba vie ya bikoswana. Mwasi moko ya terre à terre, mwasi moko ayebi ko upgrade vie na yete afin de la kaka ba téléphone makopa d'aujourd'hui, makopa de demain, a négliger ka foyer na ye. Bana na ye balia ka céréales, tongo ti midi pokwa, po mama aza négligente afin de la ka téléphone, tongo midi pokwa kotonga koswana, makopa d'aujourd'hui, makopa de demain. Si matokuta na quelque part na communauté, oye bisabiso, fermez les yeux, nous allons prier pour le Seigneur. Shut the fuck up, bitch. Shut the fuck up. Shut the fuck up. Incompétente, ayebi ko gérer loko moko te, alia ko beta biso le solo ya Nzambe. Oza tata moko boye ya tina te, tata moko boye mikolo nyonso libanda masanga komela obimisaka bana te weekend soke bandi via bana ya mai bana mai kotoyo bokendaki pa ser wana kolia bakamundele bozonga ki boye papa mobimba irresponsable oyebi makambo foyer te oyebi kofanda na bana te oyebi kofanda na mwasi te eloko moko te sima tokuta na kati ya communauté oyebi sabiso bokanga misu to sambela. Shut the fuck up, nigga. Shut the fuck up. Kangambanga na yo. Tu veux nous apprendre quoi? On va apprendre ce que yondo osambe la yondo ebi lo sambo. Lo sambo na yo wana okiko practice ngona famille na yo te okiko vivre par des exemples te liboso ya batunde boya ka kolakisa biso ki boyebi lo sambo. Batu mobiba bozana ba conflit
Awa, tikuna jusqu'à vous avez des conflits avec tout le monde, avec vos propres familles boyoka nakate. Nabana nabino boyoka nakate. Eloko mokote, boyebi kozala ba emblete, komi kitisa, koluka ba résolution nakata ba famille nabino d'abord. Yo soki nakata famille na yo moko oki koyoka na batute. Oyoka nana ne mususuli banda. Si mayoka bango soki babimi kuna, boka ngami soto sambela, shut the fuck up. Kangambanga na yo. Kangambanga na yo. Va d'abord arranger dans ta famille. Va d'abord arranger les conflits qui sont là-bas. Pour mutu famille église aliboseuse à la kana nous famille. OK, c'est quoi outil. Kenda ko luka ko mikitisa, arranger na bana na yo. Luka ko mikitisa, arranger na ba frère na yo. Luka ko mikitisa, arranger makambuna na kati ya famille. Yo mutu mobimba oyoka nakana mutu te, oyoka nakana ba famille te, oyoka nakana ba camarade te, ba problème mikonyoso, kaka ba problème mikonyoso. Si moko manakati communauté, oligo la kisabatu ke yondo eba ko sambela, e bo pesa ya sambela, olo ba batu baka ngamunoko yo sambela. Shut the fuck up bitch, shut the fuck up nigga, shut the fuck up. Moi je n'arrive pas à tolérer certaines médiocrité ndenge wana na kokaka yango te, Hein? Osambela nini? Oligo la sabso ke yondo yebi Bible. Tandis que motema mbindo, bizaleli mbindo, makamunyo so mbindo. Comportement mbindo. Kaka soko siyo simbi kaka Bible, batu nyoso babosa ni ba comportement na wana nyoso ya mbindo, tondi bakaka ke yo sambelaka. Tolembi bino. Tolembi penza makasi. Mbula ezali koya ezala mbula changement. Boye bake makambwana yoyo ya basaleli na nzambe, bapate na nzambe, eza makamoko ya escroquerie. Boye bakobongisa nanu bavina bino moko nanu, kobongisa nanu bavina bino. Et en commençant d'abord ya kobongisa bavina bino, il faut boluka nanu excellence. Cherchez l'excellence d'abord dans vos propres vies. Olukina no excellence na vie na yo, parce que ceux qui osent na excellence na vie na yo, okolukaka toujours koluka excellence libanda. Ceux qui ont excellent na vie na yo, personne ne peut pas venir commencer à koyebisa o makambo ezanga metuna makolo. Parce que ceux qui mutu ya buzoba ye koloba aya ceux qui na poso ya bonzambe, aya ceux qui na poso ya président de la République, okotimbela yo koyebisa bina tika buzoba. Stop that shit man. Stop. Il faut qu'on l'a comme à un niveau wana ya koyeba ko arrêter buzoba. Boyem hotel pena mutu buena misu na yo lobi na ye, stop that shit. Stop that shit man. Babe nga yo impoli, babe nga yo impolite, babe bakozanga ozaka na respecter, mais vous n'êtes pas appelé à avaler la bêtise. Vous avalez des bêtises, bato bois quel rabno ba bêtise wana eza lokola mutu awo bois kelo ba poubelle mikolo nyonso. Poubelle rotonda ti. Yango la plupart na bino bozoko na ba vie pesa ko bongate, ba vie pesa malongate. Pourquoi? Parce que vous vous êtes donné beaucoup aux gens qui vous fait que manger leurs bêtises. Bêtises ezali poubelle, ezali comme mutazo ko bois trash quelque part. Mikoso ala ko ba buzoba bondimaka. Mikoso ala ko buzo ti ba vie na bino tondika ka trash. Parce que vous êtes un peuple qui ne sait pas demander l'excellence. Boye bakosenga excellence. Bokomona tina sommet à l'état, bakobana kobanga bino po ba ke peuple oyo alingaka bozoba te, peuple oyo asenga kakaka rien que l'excellence. Ça commence dans des petites choses. Ça commence avec des amis, ça commence dans la famille, ça commence avec vos dirigeants locaux, ça commence avec les gens dans les églises. Bondi makabuzoba te. Mutuloko la mai kalambai akikoza mokambi ya patete. Mutuloko la mai kalambai akikoza la coach spirituel te, akoza la coach ya vie te. Mutu akokamba bino te, aza exemplaire te, aza na eloko moko te akiko pesa bino exemple ya vie, po ya kokamba bino po bozala na vie ya malonga. Eloko moko te. Coach aza exemplaire.
Coach azali mutu oyo façon ya vivre ka vie na ye il faut bino moko bon mona keza façon ya malamu po bolinga kolanda ye pas parce que ya imposer bino pas parce que ya yebisi bino ke tala ngai ye vina ngeza la kaboye bolanda ngai te il faut bon mona bino moko na bizaleli na modèle ya kofanda ce bizaleli na modèle ya kofanda zali bien te vous n'avez pas à le suivre attention ka bino kaza mosali na nzambe boko landa ye te. Ba maman pasteur na bino bayaka na ba église so ba maman pasteur aye asape maman pasteur aye alati biloko ya cher na kati église na ye azana ba maman mususu bayaka wana bateka ka ndunda bana bazana minerval te mais maman pasteur kuna aya kuna liboso po bomona ye asomba basaki maman pasteur bomona ye médiocrité. Yaza coach ya vie. Musala na ezali ko empower bino. Ko empower bino ça veut dire que ko luka ko matisa bino. Bolongwa na level wana obozali nango po mata level. Coach musala na ezali te ke depuis abanda kote ya bino bozala ka place wana ya mabe. Bozala ka place wana mabe. Bolela ka même chose. Bomaka ba même problème. Ngana ko zala coach ya batende ngwana te. Ngasa na za coach na yo na ko s'assurer que et si ko zala ki na level wana si ko zala ki il faut level no mataka chaque année level no mataka na komi benga coach ya mutu te ce qui level no avie mataka te non coach musa ne ko uplift ko matisa bino level na bino mata level na yo mata année passée soko zaki na ba problème belé oyeba ko gérer famille te oyeba ko gérer libota te oyeba ko gérer mobile te mobile oyeba ko gérer libota te papa oyeba ko gérer libota te papa aza irresponsable papa oyeba ko gérer ndako te papa yaka na salaire na ndako te papa musala ko bimaka ko liaka ko bimelaka biloko nyonso année prochaine donc every year vie ya papa on faut améliorer parce que ma terre bozali ko terre ye il faut et s'assurer que la vie est améliorée. Mais nous ne pouvons pas faire kalambai. Et beaucoup de gens qui notent la carte film. Mike aya lo baboye, yena penye les zonga ki boye, Mike lobi bakola ki vaseline, et mata ki zonga. Bino bozaka kawana asha bala shala. Vina mle chanja kate, bombe nota la carte film ba, ya buzo ba ya pasteur na bino. Tous les jours, ba mukuna, tous ces gens là. Hein? C'est tous ces gens-là. Anyway, ndena suki wana, ok? Mebo keba na bakengeli ya pate na bido. Congolais fois na mayele, la muka, banda kotuna ka ba vraie question. Sois conscient. Lorsqu'on n'a pas la conscience, c'est lorsqu'on suit les gens là comme ça là. Aux autres là dans les buzoba kakaboy. Parce que conscience est zate. Na capacité ya mayele ya ko réfléchir musika ezalité. Est-ce que c'est eux le problème ou c'est vous le problème? Yo bino ne boko yeba. OK. To si lisi a pona lelo.